Oui, salut à tous les amis à God's Love International Venture Glive en Sigle Nzambe à Pambolabino. Partout bozomi na RD Congo na Angola pena Congo Brazzaville. Partout bozomi bosepela. Parce que les Glive ayeli susuna suka ya masolo. Mais voilà fin d'une chose que son commencement est bandeli. Et zelaka bien kasi suka ile kakande bandeli. Zubi Michael, Evestine, Oni Michael. Bella et binôme. Dami Eke mutu nyonso ako se retrouver lelo ezali suka ya masolo à prendre ou à laisser mutu nyonso ako se retrouver film to banaki na kombo ya bilinga linga et comment qui modifié par ta troisième partie Living with a Stranger, vivre avec un étranger, season 4, quatrième partie. Eh bien, c'est parti. La quatrième partie avec Mr. Bad Blue Weather. Nouvelle idéologie, nouvel impact. Living with a stranger. Vivant avec un étranger, avec un inconnu. Moutoumou vous comprenez ce qui est juste. Ah, Tomoni. Au condimate Jeannette. Moi, si aïe que des pas l'on a guiné libala. Aïe, na mondio. Il y a commerce. Jeannette a commis une commerçante. Yo payé. Oh, c'est un cher. N'a pas que ça 20 000, 20 000. 20 000, il n'a pas ça yo. T'es mon balai. Oh, je m'en vais boy. Hein? Which one be say whether you want come buy land? Oh, le bana, vous savez la cam le cola muto. Ngana ebiso na oteka tomate atoni nango juste. So mo na mbongo otekende o bebisa na marché na ngai. Bebisa na marché. Bo yo pe cher boye to oteka parcelle toni nango juste. CDB you want to abi. Olingyo CDB I want to before on Olingyo sala complet ou bien ndambuka. Na CDB na you want to you can't dey here they price me 50. Complet ozana po sala. Yango ndo ozana po sala opesa ngaba 50 000 so ba 5 000 et aussi mate 20 000. Yo pe 20 000 eza trop de combien de ozoteka parcelle toni. Tika nga tranquille ko so mo ndo ozana mbongo te tika na yo kaka. Ani yango tala yo. Tala ina no malamu. Tala yi. Buzoba poche vide. On regrette. On regrette. Et au moment où piaga aux clients, ça on regrette. On regrette moi 5 millions. L'anda boké mignon. Ah. Moi mon bala yako négocier wa mazaka na 5 minera. Or que kuna bazo senga 20 000 l'anda boké mignon. Banana ngo na kata chambre. Vraiment film ça laisse-moi malamu. Mais moi ba mbetu za pe moi mingi. Donc yebelaka pona bana. Jide. Eza Angela. Azo benga kombo ya Jude. Baza toujours oh. Ba bongisi na ema na ye. Jude eza na ngo Angela. Jude eza na ngo. So na simba yo benga ka kombo Jude eza na ngo. Jude eza kombo mbali na kala. John ya kala. Yanga na za na simba yo. Ozo benga kombo Jude Ernest. Tela. Kaka so ya imaginer Jude nde makambo posango yaka o. Soki te osimba nango te. Kambanga. Na so meko so lo ko papolo moko. Buzo ani nango yo. Hein? Bana ko sala ngala benga kombo Jude. Bonde ko simba. Soki te osimba nango te. Oh. In fact, I am not doing. Na osala ngo susu te. Malamu kutu bongo malamu. Oh. Suwa kuna Mondelo. Simba ngatu. Fio za libomani yoza follow kutako tianga tranquille. Zanga ngamu na yo, ngape ngamu nanga. Mondelo. Eko suka boni dans ce film. Yo, mbata. Oh, ninango shide za nango. Ba mbata ko luka place msute ko beta ka puka na foko nanga. Mbata sali nini? Jide nini nango susu. Ni tianga tranquille go. Ah. Jide za nango. Et ça passe. Charles. Boni. Na obika vraiment chaque jour nazo comme yo kaka même malamu. Ah nzama kuma mapenza.
Na yeka na ko tala ndenge no lambukaki. Oh. Merci ndeko nanga mobali vraiment. How is your wife? Bon mwasi na yo. She is fine. Aza malamu. I actually sent her. Natinda kiye. Ake zunanga quelque chose. Alright. Ok, merci beaucoup. Sorry, my brother. Ah, ndeko obika na yo ça ira. D'accord? Naza nzela nanga sikoyo. D'accord? Merci beaucoup. Landabo kebinyason. Papa kita, maman kita, bazo sakana. Okondima te kotoyo ike a formé vraiment vraie famille na moi si kindoki wana. So pe bakoma kolala awa, bakoma moko panda awa parce que moi si anda ko zala susu te. Jeannette akenda. Elle a ça la sujet to ça j'aime susu. OK na botoli. Ah maman pesa ngai. Ils ont papa pesa ngai te. I. Moi na ngo vraiment. Maman bango so pe mami wata so na za kitoko. Ne mama tu no yokota akati. Oza prête maman? Koyeba te soki ya landelo na koko wata na bango na yebi te juste pour façade moka ya nango ya ye mo kaka. Eh. Boaka. Eh te. La nabo kebinyason. Nani kuna zo ya na sima? Charles, apparemment Charles a commis sous Kotambola. Net kaka Charles a commis sous Kotambola, comme il est bien. Bien que moi bandi na mutu. Pour nous la saké, azai quand même na choc. Oh! Ah, pesa mate, te, la pesi papa eh. Papa. Lema la pesi yango. Eh, mwana nkomona soki lema. Ça tourna ekomi tourna ya kota na kati. Eh, mama yamba. Oh. Na boke minyoso. Na musika Charles azomona ndenge ikazo sakana azosala nyoso. Mais est-ce que azomona pe batu baza pembeni na ye? Wana reste à découvrir. Apparemment azomona bango te. Sikoto sasko na obwa kazela. Ike, what is the problem? Ike problème za ninango. Charles nazala nga bien. Ike, you have been playing. Ike ozo sakana lokola mwana mukena azomona na musika. Yebisa problème na zani nango pola sunga yo. Nazala nga malamu. Ko yebisa to za malamu ike. Obima aso te depuis moi sina longa ndako yo. Talking to yourself. Ovanya zo lobaga yemo ozo sakana lokola mwana muke. C'est quoi le problème ike ndeko na ngai? Yebisa longo asikoyo. Ba pesi ya ike mobeko pa moi sina ya molimo. Ça va. Charles. Nazala imer te koloba malamu sikoyo. Toso la simana obenga yo. En fait la yaki toto ke omela. Tomela eloko mo. Te kena no. Kene nanu. Ikolobi ngana na na yo. Ozobe ngana nga na lobi kende nanu toso la sima. Ikolobi ngana nga wi kende nanu kende. Ike chuko wi kende nanu. Ike zanga Charles oui na yebi. Kende nanu kende. Ah. La nabo kebinyason. Ah, ça va, Siko, ça va. Et tu as tout à la carte, oui, yom to la carte. Papa, pesa ngate. Eh. Moi, nango, herba célébraka anniversaire na etu wana. Oh, akokisa kisoki 20 ans. Papa tali, 20 ans ngi ngamo kutu soki 25 ans sikoyo. Moi na ndela kokisa dia 20 ans. Oh te. Bis Gide nazo bondelo bana karaté. Gide toyo karaté. Na pour nous la personne bima na yo na coucher na yo. Parce que na tikala jamais ko sentir lokola mwasi ya malamu susu vraiment. Ongolo ba ke mobile na za mobile ya solo te. Oh wana. Zoba wana.
call that one? Malemba wana so babi ba présenter mibale obenga pe e maloka mobile. Do anything. Wana yebe loko te wana. That time you enjoying it, he just comes. Ataka moi tango mukio ngoba na moi ko sepela nango mukio mwana ye kuna buka ndaye déjà. Mais yo boxa engai. Ezaki na kalazaki le passé na yeba kitini na bana ko sala jide. Yonde ozala mobile ya solo et pas na yonde na se sentara vraiment le lenge sengeli. That's why I still want to touch you. Ah ça va, je t'aime toujours. Yango na toujours na posa pe ya ko simba yo. Parce que je t'aime beaucoup. Ya solo. Nzokane Angela za rappelle la chérie na yemo ya kala na komo ya Jude. Oh chaque fois bazarana ema na mbetu. Kala koma Jude za na mnona ye. Mais ande bazarapi. Est-ce que na ndako Jude ngo? Oh! Wow! Vraiment, vous êtes bénis. Bénis vraiment. Hey! Hey! Oh, coquet, coquet! Oh! Hey, coquet! Bon, il y a maille. Hey! Moi, Malili, pardon. Hey, coquet! Hein? Ninango! Yo, de sur les autres. Yo, vous êtes Ninango. Na lebi nanga iner déjà dans l'embate. Non, non, ça le tu la foutu là nanga. Ata foutu bon na yo, on bon maye. Yo nanga la foutu là nanga ta yo moko. Nan kuna ça la tête logo monte moi iner a pas m'a déjà déclaré. Bon. Tela yo. Yo mutu moko ye comme même soki babo pikili ki ya komé les bateaux tien dans nzoto moko. Yo. On va bon ngai. Na kufa tani nanga juste. Ndeko nanga yo pe. Zela mamke. Zela. Nina ngoya nga salio. Tala quelle ma question boye chele ni question ni ngoyo. Ozo comprendre te que dans na zo client boye te. Oh cheval to ni ngo juste. Yaga na changer stratégie. Yaga na changer système. Tika alingi ne sous système. Alingi ne sous système tika tranquille. Ah, pone boza boy na futa ilar na ngati na box salar kas. Na box salar. Na box salar ya. Na go zong selo kutumba go dio pesi. Na go zong selo mbo na e pardon. Na lingi na ngati. Na yakufa ba pardon. Na go asute pardon. Yo de pone boza la boy. To ziza auto bana gid. Pardon. Boluga makambu. J'en ai t'accusé la souka la client. Client moko turbo. Nyos bino ba luka na ko sa la bino sans ko raisonner. Au moni moi c'est nga na za zoban vena bololez stupidios. Mut mazama yele ta zo aswe na nga ite. Boko imaginer penza? Na mboko nyos na za ngoyo. Moi ça zobani wana. Et le gars m'a bien parce que moi ça là baronflement chaque jour na butu. Baronflement ko balko na mbetu. Boko imaginer bon mela no. Bon mela te o mela masanga s'il vous plaît o mela eza ya bino. Eza ya ko defa te eza ya bino so ke sili na ko bakisa. Yaka pesa moi sukali. Mama yo pour ça na. Oh eza na ba vangu anniversaire des accords mois prochain. Bon ya yo, ngai dans 2 mois. Olingi na sombelo ni anniversaire na yo. iPhone. iPhone na sombelo sans problème. Oh wana munene wana oui. Oziango déjà. Bon yo na sombelo nini? Ngai téléphone intelligent. Il faut ça la très intelligent, yango zo luka téléphone intelligent. Nyos bo luka oziango déjà. OK? Nyos na ko somba to na somba ka pona mwasi na ngai nazo kata ngo bana lelo na sombele so elote bino ndenge na ko sombela bino ni na ko borenye bomela mwasi na zo aswe na ngato go imaginer mwasi moko ya buzoba ya solo wana ni nango oh mais je crois que moi mobali azalaki envoûté na yebi ki azalaki envoûté azalaki bloqué na milimo boye mais c'est quoi au juste nanda boke binyaso si kone na zomona bilo ya kitoko la lukaka na vie na ngai d'accord bomela nanda boke binyaso ni nango yo
Na bana wala lote. Which orange good? You see that right? Malala ni zo lo bakela kitoko. Malala ngai makasi boye omoni ngai. I will carry. Na kombe masiko malala bele ndio tekelinga ngai na yakopola. Na masiko bele na zuma tabisi na nkoke efunda ngai. Buzoba. Na tuna koso malala za suka lo ba izanga. Jeune homme. Nani fi wana? Adam moko ba challenge bazala kuna basala musala kuna ba commerçant wana. Sikoyo osomba ya combien? Tena soma kaka banguba. Malala na bandi etigala kaka. Neti yepa baine malala kompa yoki kuna kezanga hi. Onazo kaka nguba. Yona mandefo yo. Mandefo komona ngobo teza pamba to. Ha. Alenda. Nanda bo kebinya sang. Et kosuka boni dans ce film. Jusqu'ici ça va? Tout le monde mutuka moko ya kiawa. Oh, il allait sans doute. Bordel. Ndaku. Excusez-moi s'il vous plaît. Oh, luka nanango, boga. Na luka moko na bino. Adama mulayi. Adama dirbo moi misu minene boy, adama misu minene boy. Moi misu minene, oh, ngolo ba bombongo minene to misu minene. Bobo bombongo minene zawa ting. Donc yo luka misu minene ka bombongo minene te. Excusez ngai, yo ne na luka. Yo moza yo yebelo te. How are you? Boni yo. Nazanga bien. Let's see. Na yo tala yo. Everything you want. Ni nango luka. I'm just here for you. Na ye pola yo. What more do I here? Oyo to salango Come on. libana ubeto bima to salango ana ndana biso beto kito bima. 20 minutes pour mes athées. 20 minutes pour mes athées. Ah. Don't make it. Ça va? Ya baluka na natala nano. Oh. No, go inside. Toko takasi. Oh. Muba. Moi tout ça va dire so exiger mbala baluka na natala nano. Yawe na sima nde ya kotala tonyo juste. Qu'est-ce que sima a à voir na musala oyo ozo luka Nzambe kasunga. Allo bebele boyo. Oh. Bakomi la ndala bo kebi nyoso na kati ya chambre. Voilà to sa ngombango mbango bo client muso ko ya pe boy. To sa ngombango mbango. Pesa na mbongo ande to lobaka. Mbongo na maboko, mukongo na entu. Yango yo. Mbongo yango wana. Aba niko tanga. Oh! Combien pesinga? 10,000 naira. Oh, ça 10 000 naira. You don't have to worry. Combien tu m'as fait? Hold that one. Zombong wana. Once we get down to my car. So to bimi na mutu kana na ba so 10 000 msusu. Tala tika buzo ba wana. 1,000. Which one? Na so 20 000 ozo pesa 10 000. Buzoni. Say you should hold this one. Na lobi zona no mbongo oyo. You get down to So to komi na mutu kana ba so 10 000 msusu tikali. Meanwhile, Entre temps, I didn't come here for sex. na ye wate pona bima na yo. That's not why I'm here. Ah, tika buzo zo ba wana oya pona eloko te. Oya siko sa nini? Oya pona ko renye te oya so sa nini? Hein? Na ye ko sola na yo. You won't talk, you don't know where they are. Ongo sola nga yo impress ba sola te. Atika ba sambla buzo ba wana. They don't. Yoka Janet po nini yo boki oboyi libala na yo pono baby si libala na yo pono bo okimi mbali na yo yuzema mke Na Ike send you. Ike mtatindi yo Eh? hein Far from it. loin de là I don't know who he is. na yebi Ike kutu te Neither do I know anyone. na yebi pe mutu moko te azaki mbali na yo My coming here today koyena nga lelo by the leading of the Holy ezali molimo santu mtatambusi ngai Holy Spirit will lead you. molimo santu mema wana kina ndako achel na chambre achel tika molimo santu libanda kuna You see, omoni I have to discuss esenga kina ngai na bima lokola client first na bino to be pona zwa accès na pusa pembeni na yo to be allowed. po ba permettre ngai na kota awa I am a pastor. nazali mosala nzambe pasteur Of the Most High. mosala nzambe na likolo nyonso How do you think your mother will feel? ndenge nini ozokroire ke mama na koki kosentir How do you think she will feel? ndenge nini ya kosentir na kati ya tombe na ye kotala yo lelo oyo bani kosala mabe ya boye kotala ndenge oyo wapi yo bani koteka nzoto na yo mpo na mbongo endeko na ngai ya mwasi
knowing that her beloved daughter ndeli mama na kata tombi na ko sentir died while giving birth. koyeba ete mwana ya mwasi oyo abotaka na pasi na kobota yo nde mama na akufaka. Mama na ya akufaka na pasi akobota donc ndeka aboti yo mbala moko akufi. E na tombi na ya tala siko mwana ngona kufa kimeme pona bota ye. Puna zali ko sala kindumba. Ndeko nanga Yesu alingi yo mingi. Yango tindinga lelo. Pona ko bikisa yo. Litomba nini yokozwa soko bimina mibali nyonso mokilo ba pesi yo ba 20,000 naira ata ba 200,000 naira na tour moko. When your mother died, Pendant que la suko au père de âme na yo. she was killed by somebody. Let me tell you the truth as a prophet. Tu connais la vérité en tant que prophète. She died because it was her time. Maman na yo akufa ki te po asanga ki mbongo. Po maman na zaki na mbongo ebele. Mbongo zaki ebele. Kasi akufa ki po zaki tangu na ya kukufa. Zaki te po asanga ki mbongo. Kasi yo sikoyo ndenge ni eske oza prête, oza préparé ya ko affronter jugement na Nzambe ta ko ya nzela na yo. And after that judgment, Yebete lelo zo mona kaka oza na bomoi. Kasi après bomoi oyo liwe ko ya. Tango ko kufa, sima ya kufa na ezali jugement. Eske tango jugement ko ya, yo ko ko telema liboso na nkolo pona ko samba. Nini ko défendre yo? Eske za mbongo? To nini yango juste? let me tell you my Tika episode de wanangai. was once in the world Nazaraki liboso na kati ya Egypto, na kati ya masumu. singing from one hotel to another. Nazaraki musicien mokili. Koyemba banzembo ya ezanga tina place même nazwaka tatouage zo mona ngao na loboko. Most of you are doing now. Na babar koyemba kosala babuzo banyoso. Mais lelo na koma mosala ya Nzambe. I didn't do it. But Eza eloko moto obino bozosala lelo opafunga na sala te. Kasi lelo yo. Tango Yesu afongolaki miso na ngai na moni clairement sikoyo. I was heading to destruction. Na comprendre que na mwana kotambola na nzela ya bobebi, na nzela ya libebi ya destruction. Yango na ye pa na yo ndeko From now, kolela ko bana sikoyo ti lobi ko bikisa yo tende na ngai mwasi. will not even pass Ekoki jamais kolongola lisumu moko na bomoi na yo. the judgment. Eloko ekobikisa yo zali le sali. Pesa vi na yo na Yesu Kristo. Into your life. Kote na bomoi na yo. Bible said, though our sins may be as dark Bible lobi meme masumu na biso zali mwindu. Lokola mamabe lokola cramoisi. capable of washing, Kasi ye azali capable ya kosokola biso. Masumu na biso zali mabe mwindu lokola ngola. Ye akokomisa biso peto lokola neige. Nini kuna na kati yango? Yango mutango kliengo kuna Janet azwaki. Kliengo sala makambo na ye na ba verset biblique to nini yango juste. Matthieu 5. Nini yango juste? Nini yango makeli bovani vani yao? Nini yango kuna Janet? Yo kliengo, ni kliengo bana kota ki to comprendre te. Est-ce que Janet azali na bon moi to nini juste oyebite? Oui? man, who are you and what? Yo zana ngo pozo luka nini yango awa ndeko? I say, what are you doing? Nini yango luka awa? Why is she crying? Poni kuna Janet awo lelo betie. What did you do to her? Nini yango sali azo lela boy? Jerome, you're from Nemo in Anambra State. Ndeko na ngai. Jerome, you've been married over 10 years, Ndeko na ngai. yet no child. Mwasi oyo So business over that. azaki une femme mariée. Does it concern you? Kasi azaki na mwana te. Elibala na ye baby. Have you forgotten Yo pe lolenge moko ozali un homme marié. what your mother told you? Obosani makambo mama na ye ayebisaka yo ndeko na ngai. Yo pe obosani ke ovandi na Anambra pendant déjà 10 ans ozali un homme marié. Ozobota pe te ndenge oza boye na libala na yo. That all this happened should go on. Nyonso ozosala oyo basi libanda bazoka bazemi na ye bazolongolaka bazosala boye masumu nyonso ozokontinue kosala chaque jour. The good thing is that Ekopese mpo na yo. Eloko malamu ezali ete Yesu alingi yo mingi ndeko na ngai. that's why he directed me to Yango atindi ngai na esika oyo na hotel na te ya bino. you can accept Jesus. Soko okoki kondima Yesu Kristo lokola Seigneur If only all personnel na yo, sauveur na yo personnel. can open up your heart. Soki bino nyonso nde boza bokoki kofongola mitema na bino bondima Yesu. Bible said, behold, all Bible lobi tala ete nyonso ekomi ya kala eleki e makambo nyonso ekomi ya sika. Ndeko na ngai, not every business is genuine. affaire nyonso te basalaka ezali malamu. There are ways that slave Bible lobi eza na banzela mosusu ebimaka malamu epai ya moto kasi suka nango ezali nde libungi. every business you do, because most of us today all over the world, because you do one thing, you
ba faire musu to ko sala yozo mona lozo nango bien ozo progresser ozo mbongo ozo lia na yo bien ba bénéfice za ebele kasi ezali ba faire moi malamu te net ba faire aboye vraiment otonga place na yo bato ba sala kichel ba pesa ko ba pourcentage ozo mona te za malamu te vraiment ndeko na ngai tala bino litomba nini bokozo so bo gagner mokili mobimba pe o perdre âme na bino pasteur comment côté ya bango nyonso donc ah ici que ça bien vraiment ils ont merveilleux eh ndeko na ngai pasteur na sepel pona yo merci beaucoup ndaba kopambola yo merci pasteur ako multiplier pona yo na sepel pona yo. No one ever does a work of God. Mutu moto asala musala nzambe sans kozwa lifuti na ye au centuple na ondimela yo il se peut ko yebite oyo sali ndeko na ngai but see how God will multiply you. Il se peut ko kanisa ke te loko na mtana ko pesa mbongo liboso kaso ko tala ndenge nzambe ko créer ba source mususu. Il semble que kolo telango kolo izini to place o ba ya osala kichel na bango apparemment zali ko pesa sikango pa pasteur ba koma ko sala ba prière awa en quelque sorte ba comme sango église. Oh gloire à Jésus-Christ. Vraiment mutu azam sala nzambe ya solo. Pas faire ça va faire à bien quand même. Ba o koto ba o mela ndio nanga na comprendre te so ki passe na so ni nanga yo yipsa boss yo abu pusa ba mukela fana na fana anu zo ba na so ba luka zo ba so na mon thème ça se modèle là donc bien bo yebi makambo ele kana tena lupango bo yeba te ni nango eleka ni nango na yoki ndena wabi makuna na portail que patron appelle si hôtel nyo c'est pas pasteur on so pasteur moko na côté ara oh comme soki pe église soki ni nango oyo ke ondeni bo so ni maloba na etambolaka eloko lobika na minute dans 10 minutes zo landa oyo kango ja na minoka combien de personnes na yo kengo zema muke buzo ni nango suso yawa ata dongo ngamba naga awa ko biso to sani nango siko pesa biso de compte final wapi musala o l'état yebi yango ba de compte final siko na kele wapi yango juste na yebi te ndegeni na kozonga na village na nyoso onga na sala ki vraiment nene na sala ki mobile na ngai nazo banga makasi vraiment omoni ko banga te komi tungisa te même bible lobi tala te nyonso ya kaleleki pe nyonso ekomi ya sika nakoyawa lobi ngai moko je crois na yango nyonso kozala malamu nakoya lobi ok oui merci pasteur ozali mwana nzambe sikoyo nzambe akosokipe na nyonso eza ya yo komi tungisa te nzambe apambola yo penza vraiment Suzanne plutôt Jeannette akomaki vraiment na nzambe ya solo et là tel na peut changer il faut ba que les scolaires dans village parce que awa yaki ko sala musala na ya ko sala commerce na la ville et quel type de commerce yo moka omona un petit et moyenne entreprise na eza passé na boke miaso na bala ko lia biloko ekomaki envoûté ezalaki nde mwasi ya molili azoli esaike biloko moko envoûté koyeba te zona na lambaki so peka yemo alambaki koyeba te ikelia te donc ika komaka lokola zoba moko boy landa boke minyoso ike azala minyololo ya satana nana bikisa ye abima sotake osala taxi akoma na abazoya en charge mwasa molili ye mwa lile sakaye asala nyonso na mwana bangwana elongi ala mwana la nelonga koko watala bango Zamba sunga lia
liate zele momuke otoni déjà landa boke minyoso mwasi ya molili alimwa kinaye mais monsieur moi son avis ayi kezani nango juste aboma eto ni nango juste reste à découvrir. Oh OK. Oh non to réalité na mala ko lota. Oh donc en réalité on a comme on a lokola ndoto or e banaki vraiment ko salama ya yeku tezala la sur kama kama te po moi suna koma na ko ya msupa yena mwana baba ni pe ko sakana e koma lango normal envoûtement moko déjà normalisé nzamba sunga bilinga linga 4 mes parties kaka likolo ya erreur ya mukolo moko ya butu moko oyo wapi iki asalaki amoni mwasi mwana balabala leka na ye te mwasi kitoko kotaka na taxi na ngai na omema yo partout lingi ya ofele mwasi atazoboya na ye mwa forcer makasi apparemment tokomi déjà na village tokomaki na village tomoni Jeannette ayaki na pasteur l'homme de Dieu bakuti kelalika wana ike mbana ngai ike chuku mbana ngai pasteur banaki lo sambo na musika et moi si you will not understand. O comprendre te pona la libongo Spiritual wife poisoned him. Moi si a molimo a empoisonné sikoyo ndenga za boy The Bible says yo kanga ibibe lobi enemy come to kill to steal. munguna ya ko yiba ko boma ko bebisa The Lord said kasi alobete nkolo nzambe ye ayaka pona ko pesa bombo ina bofuluki that's my ordination as a prophet. na kati ya bokonzi pesa melanga antake mosako na nkolo. You spiritual wife. Yo femme spirituelle, yo femme de nuit, femme ya molili, ya molimo, nyonso chai kati ya nzoto oyo. Na bandiko pikola nyonso. Na bandiko pikola nyonso. Na bandiko pikola nyonso. Na bandiko pikola nyonso. Parce que aucune arme forgée contre bana Nzambe ekoki ko prospérer. Jamais. Yo maladie, yo poison ma seme kata nzoto oyo. Na bandiko pikola yo na kombo na Yesu. Bible ete loko mote sala maka soki nkola pesi yango nzela te na yebi ke poison ekosala eloko te parce que nkola pesi yango nzela te na bandiko pikola yango sikoyo pasteur akomaki nde kotokisa losambo regedededede epikolo jobo balangi pardon tremblement ayaki en personne yo ongo me détruire ngai na go baby sa lelo ozala nguya te ozala nguya moto na nzoto oyo ozala nguya moko te na nzoto oyo tangu nekoki ayelongwa lâche ba emprise na yo lâche ba emprise na yo na bandiko lié yo a frappé boye tremblement les prophètes pas à qui makasi losambo etokaki tika moto wana soko zikisa yo tika moto sikoyo nzoto na mobima moto tout autour moto belé na kombo na Yesu gloire à Jésus yé pas mera ko frapper boye ezala qui passe Bible lobi à la mention du nom de Jésus tout genou fléchira allez balako fléchir na kombo na Yesu gloire à Jésus mission na nyonso na famille esili abongwana kinyoka munene landa bokebi nyonso atelemisi mutu landa boke akomela prophète te landa bokebi nyonso na obanga te na oseka yo nyoka ya kala Bible lobi ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage. Tika moto. La beauté binyason. Pasteur Zaki vraiment indifférent même na présence ya nyoka. Azaki sir na Azaki katinaye. La Bible le c'est celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde.
Waouh! Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance de la famille. L'ancien du jour, merci. Oh Dieu Tout-Puissant, l'ancien du jour, aussi vieux que tu es Seigneur, toujours fort dans les combats, aussi vieux que tu es Seigneur, oza mukolo ya univers, mukolo ya univers, parce que yonde muto salango. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, aussi vieux que tu es Seigneur, tu es trop fort dans les combats. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Orobon wanate, Sheke baba, l'ancien des jours, Ike Nicolas Muga. Musala nzambe wana ko ndeko na ko kumisa nzambe pana ko to saka ike azo baluka ko suka boni dans ce film et on wana ko jouer pasteur na vie réelle aza pe musicien mo chrétien na Nigeria, musicien mo chrétien reconnu, Blessed Samuel. Gloire à Jésus. Bible lobby that he who breaks the hedge, oyo the serpent bites. azana nzambe azali na elonga Very bad life in the past. frère na ngai yo vivaki ba vie moko ya bien te na kala na ba mina yo Bad things. boselaki bakama mabe mo mingi na kala Good girls, bilingalinga bad girls. ozwa mwasi boye But you were living a very hard. boye ko vivre vie moko horrible, vie moko ya malamu te ya mbindo You just suffer in the hand of, tela siko makambo oyo wapi yo vivre na maboko ya femme de nuit the evil life. You à live. cause ya vie mabe wana kosala olingi komona mwasi te, mwasi nyonso ifolinga omoni siko conséquence God Almighty, who is kasi nzambe na lelo akumama mpo na mawa na ye esilaka te. because today God has decided to show your family. lelo nzambe asedeside alakisa mawa na ye na kati ya libota na yo soki te If you want the good work of the Lord, soki olingi mosala ya malamu ya nkolo etikala na vi na yo mobimba, you have to begin il faut obanda nanu koyamba yesu lokola nkolo mpe mobikisi na yo. Bible said no one cometh. Bible elobi mutu te koki koya soki nzambe abengaki ye te. You have to pray now and give your life. Il faut sambela siko pesa vino na yesu. Brother Ike, ndeko na ngai Ike Chuku Ike Christ as your personal. oza priya kondima yesu koyamba yesu lokola nkolo mpe mobikisi na yo. Malamu See, omoni Jesus said, yesu alobi door, nazali na ekuke na yo, nazali kobeta kotoke one who opens, oyo nyonso kofongola ekuke na ye ngai na kokota Lord speaking in ngana nkolo azali koloba na liloba na ye que je me tiens à la porte, je frappe, This is your church. quiconque ouvrira. But the good thing is that you're willing to Tela accept Christ now. vraiment ezali likambo ya shwa ofongola te ofongola te ezali koza malamu ezali te yo ondimi kondima yesu mpe kosedeside ozwa vi ya sika gumba mutu tosambela nkolo yesu loba na nsima na ngai Lord Jesus, nkolo yesu come into my life. yaka kati ya bomoi na ngai I accept you today. nandimi yo lelo yo My personal Lord, lokola nkolo mpe mobikisi na ngai kaka moko. please forgive me my sin. S'il vous plaît bungisa mabunga na ngai limbisa masumu na ngai nyonso mabunga na ngai nalingi nasalela yo kobanda lelo yo Lord Jesus, nkolo yesu merci for accepting me back. ndenge yo ndimi ngai lisusu From today, kobanda lelo yo ndeko na ngai dans fin de compte obosani ye. She will become a professional nurse. And when she finishes school, she will go to America. You know Très what bientôt Chioma kokoma infirmière moko professionnelle et en États-Unis nebi les États-Unis bafuta ba infirmière malamu na ba infirmière kuna bafuta bango bien vraiment hein vraiment nzamba kumama donc Chioma comme siko infirmière hein ya Charles Boni ton Charles I am here. toza na biso malamu bongo yoka se noza malamu How is your father? bongo papa na bino papa za malamu Oh my, your sister. bongo Chioma has gone back to school. Chioma zongi classe aza infirmière sikoyo wa nzamba kumama ah chérie Oui. oyi When you get home. so kenda quoi pe silanga papa na yo mboto ça va merci beaucoup Charles ko umela te o ate nazo na betera mo tour na umela te ndabo kebi nyaso
donc oninye akoma na eko vanda azonge pala bango parce que pas ya Angela kuna Angela na ema ba risque ba bomé pamba na pembe na yona koma ki ya nyoso ba tache ya rouge donc kuba na kuba partout na risque ba kantanga rasa sikana mokili. Oh Charlie James yemoko en personne yana ngai bono longenga boye ni nango kaka Angela boni yo malamu I wasn't expecting ne mena kozela to ya boyo tozalaki kaka quelque part tolobina tikana tobeta ma crochet pa na yo tele za liputa moko bimisika sorte ya maputa oyo mobile nanga ifa sombela ngana tele yo olia koyebisa ngai sorte nini ya jupe ya sekebimi to pantalon ya bien ya sikana na marché oyo kama maputa ozo kokoni to nini ojise yo vraiment omo biso ya mnene boy fo maputa nde pesa mto kilo yo vraiment zera vers final le na tika ina moto OK ça va na ozelo oninye ekota la ginika muninga na ye wana za fwa mbali nanga malobaki abimiti zera tala nanu na okivwa mbali nanga kuna malobaki abimiti vraiment ami nanga oyo hey beta oh boni mwasi na oyo azali na kanze ka bongo vraiment na lobai na yo kivwa Mark boni yo malamu vraiment to sepeli boye la bino atomoni bino quand même te boko le kaka boye te boya bovanda te mo eloko mo eza na moto kuna bano lambi le préféré nanga oyo na confiance nanga te yaka na kovanda nako le xali pamboli ka boye te o le kaka boye jamais zala bango pana kena zo landela kuna na moto zala ke lukilo quelque chose na ebi guna yo la nabo kemiyason ginika yembango Arnabel ezola la nabo kebinyason obi yango mobali na yo aya ona ndoki na yo na ya mwasi wana ni nango elakisi ke fona longo asikola kena ngai okende wapi po nini na lingi te ba mona ngao bavandi libanda bavandi wana libanda liboso ndako so ke yebo ba komono kaka vanda na ozala calme so ba kene bango yo po okenda yo vana kotika te makambo déranger vana na yo à l'aise onini azolinga te kuteko kuta bwela mbali na ya lobi te zala na yo calme te onyi calme-toi calme-toi now that I married the correct siko ni na comprendre que na bali siko mwasi yo ya solo mwasi ya classe mwasi ya propre from God. oza lokola ngolu e uti epa nzambe kitelinga directement boye tomona musika mutuka moko zoya nani ndaza na kati reste à découvrir nde onangai tala soki na silisi kope na osala oyo oyebanga susu te nani kuna zoya mutuka moyo bana koyala na bokebi nyonso nani ndaza na kati tomoni ika kiti mwasi na ye Jeanne pe akiti Jeannette basimba ni pe nzambe nanga pasteur balaki sima na bango ika monika moye eza te onalimbisaka mwasi na ngai ata na kakaki azobima mobali mosusu sho eza te nalimbisaka après tout ike pe wana kobima mpe na mwasi mosusu c'est vrai ya ike eza un peu ça va un peu mpo ezalaki mwasi ya molimo bon pe comprendre un peu mais oyo ye mobali ya nzoto bo physique boye oyo ezali mosala nzambe pasteur moto nzambe autilize mpona kokotisa kimia korestaurer kimia na libota na ngai yeyo l'homme de Dieu pasteur yeyo merci beaucoup zela nazo bakiti msusu ike boni obungi kaka boye ozomona na te la circulation ya nanga nini yango kaka vraiment nzambe akumama na nabokebi nyonso
okondima te ike aye ona pasteur oyo nzambe utilisaki mpona korestaurer kimia na famille na bango ekosuka boni. Kuna Janet na ike na ye tangu ti ya vie des ate wabi mwasi na yo aza kuna azolamba. And who is Onyinye? Nani Onyinye? Mwasi ya Emma. Tala yo Charles sala keba o. Mwasi na ngai yo Angela. Onyinye wapi? Oh, Please, call them. bengela ngai bango s'il vous plaît. Pasteur lobi ba bengela ye Ginika mwasi ya Charles na Onyinye. Babi Onyinye za mwasi ya Emma. Emma lobi mwasi nani? Mwasi na ngai yo Angela mwasi sika yo. Tala. Boya s'il vous plaît. Ngai? Oui yaka. Bino mi bale boya. Pasteur mutuma linga mona bino. Mutongo na nango te boye ba ekara boya kana. I know Iman is right. Na yebi ke Emma na mwasi ne bazawa na lingi na kukuta na bango te. Na yebi ke Emma zawa. Kasi zama kambi ya Emma te zama kambi ya yo moko vina yo. Vina ngai oui. It's Charles now. Eza ngai Charles na oloba te yaka nano. Gini kabino mbale boya. Ça va. Boya nanu te. Na nabo kemi nyoso. Espérons que lelo yo sali e okota na famille oyo. Na ba foyo nyoso. Espérons que restauration lelo ezali kokota. Restez à découvrir. Bilinga linga 4 parties. Bien que suite komaki na kombo ya Living with a stranger. Living with a stranger. Vivre avec un inconnu, un étranger. Le nabo kemi nyoso. Oh! Bonjour. Hey, Jeannette. Boni. Malamo. Muningalanga. Vraiment, quelle joie à retrouver. Hein? Tandinga oninya hotel Emma. Na kumuni ndamene bino nyoso bozawa. I want you to understand Na lingi bo comprendre that the devil buffeted que Satan your families in the time past. na nakala asakana kina ba famille na bino abebisaki kasi nzambe na mawa na epe na compassion na ye ase décider aya ko restaurer siko nyonso baka nyonso eza na famille na bino nzambe alingi ko traiter yango lelo For a night, oyebi mawa to pase koki koyaka na butu kasi na tongo I want you ngolu na nzambe yaka na tongo mapamboli na nzambe yaka na tongo and you begin to experience the joy of the boko bana soko expérimenter kobika esengo na nkolo na bomoi na bino. And I also want to let you know Nela yebisa bino pe lisusu there is no accident with God. ke na nzambe hasard ezalaka te o accident o hasard You do not know about na nzambe makambo hasard ezalaka te nyonso nzambe asalaka wutamela ebandela mokili nzambe planifiaki yango deja today. nzambe abongisaki mokolo lelo oyo And I know enga na yebi ordered my step nge nzambe mutatambwisaki bitambe na ngai epai na bino just to put an end to nakutana na frère na sœur na ngai Jeannette every et à travers ye naye kokota solution na baproblème nyonso oyo eza na famille oyo bafamille oyo nyonso I would like us to pray nakosepela tosambela because po ete bible elobi in the book of Ephesians, na mokanda na Ephésiens for we wrestle not que nous ne luttons pas contre la chair et le sang tozali kobunda te contre nzoto na makila principalities and powers, kasi contre milimo your wickedness. contre baprince ya monde oyo ya monde ya ténèbre ya bisika mabe. Therefore, I would like us to stand up nakosepela this minute totelema and pray. tosambela na kati ya molimo tozala concentré kobungisa makanisi te reste à découvrir na kombo na Yesu. Lift up your hands. Ema azoba etomba na maboko maboko Lift up your hands. entre Angela na Emma nani falimbisa plutôt entre Jeannette na Ike nana limbisa mutu nana limbisa muninga po Ike anabima na mwasa molimo Jeannette anayoka kama makele azoka mubali azosala mo ba crime makamo boyineti kazo bima na mwasa mususu mazo mo ane mwasa ngote mwasa molimo pe mwa okende ko bundise boyo mwa akende ko tonga ope ezala ngote mais Ike sikoyo kanga Jeannette na mobali anzoto boye tailleur
D'ailleurs, a eu une chance nae. D'ailleurs, pas go boya te go te. Oh, pardon. Chance à boya boya. Et là, na kimel na ngamba go te ya ofele. Na yego tonga bilamba. Ba futi kambo na yego tonga bilamba. Olena tonga bilamba ba twazala soka yego sa musala ndaku. Ba pesa ta mo tia mela to moni mo alia. Mengana yego sa musala awa. Ba pesa su bile ya bo moyi. Na boya po anini. Ah. Pasteur tina kilo yembo. Ezala kinde moton. Nzambe na nkembo. Oh kaka mokeli. Incroyable. Inchangeable. Au salaka ozali incroyable. Nkolo yaka. Yaka place nazali yako yoka ngai. Yako yoka ngai lo sambo na ngai yako yoka. Nzambe yo bikisaka ba malade. Papa yaka. Maladie eza awa. Ezo senga yo yako bikisa maladi ya molimo. Bona ikina koyemba moto zaki makasi. Etala bato atombola ki maboko likolo zo mona vake ba mesana ba kosambela tela ba baye deja. Oh suso pastor ya lotina tina banzemo ya tombola maboko likolo teo. Aye bato batombola maboko likolo azo lemba. Akitsa maboko pardon. Moïse kutu maboko lemba ki akitsa ki bonga te pwani. Maboko elembi pasteur on se zo matamo mingi bato batombola maboko likolo. Maboko elembi. Ezali yonde mto salaka oyo tokoyiko nimona te. Oyo mokile koyiko sala te yonde mto salaka ngo papa. Yanga bita nkolo na bikamwa. Tala Charles na niko ningisa mtu. Est-ce que la concentration mto ningisa mtu ou bien za milima beka amvuto ebanja ko se manifester. Reste à découvrir. Koya za presque ya kolangwa là. Moi dose moka mtezanga siko ye confirmer langwa. Nzambe babongo la kayete. Dieu inchangeable. Utamela mokili, di utamela la botama. Na yeba kaka yo moko. O ba chanja ka yo ezala te. O élection comme tour ya Nzambe mususu ezala te. Nzambe na lola. Mighty and everlasting Father. Papa na lola Nzambe na libela to commission. Merci pour ça merveilleux. Merci pour te lola. Bible le bien te lola et sepelaka. Et ça la fête soki ame moko. Ezali gagner la royaume na yo. Papa awa siko combien d'âmes? Combien d'âmes? Bazali. Prête ya kobika ya kozwa solution. Ya kozwa sali. Fête ya lolenge ni kozala na lola papa merci pour la fête munene yo. I lift up this household. Na tomboli ba foyer nyonso na liboso na ngana maboko na yo. Yo zali ebandeli pesuka. Oyebaka ebandeli même avant ebandeli yango moko ebanda. Oyebaka pesuka avant même suka yango ebanda. Oh lola lola. Lola Nzambe na lola. Tango yo lobaka oui moko kota ko koloba non. Et tango lobaka non moko kota ko koloba oui. Merci pour la onction et pas pour la sopi na bombo inangali. Na baniko teleme la milimo nyoso ba autorité nyoso. Ba prince ya monde ténèbres. Oye kangi ba foyer oyo. A manipulation nyoso démoniaque. Na baniko buka ko brise nyoso. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tala ndenge zalaki. Et c'était maintenant tango wapi la vraie solution zoya na vie ya ba famille oyo. Libozo zalaka kota na meme ba papa mo boy. Papa wana soka ka mekika ko sunga yo. Papa wana libala no mama ko bika. Et ko koma restaurer. Et papa ngo pe monika mo chance ouais. Basi bazo ya ka bango moko ya ko luka ba bikisa mabala na bango. Ngapi na saa nini na créer pe mo cop na e. En dehors ba condition milimo ba tie. Tala ginika. Yebe milimo za ikati na e. Baniko bimisango. En dehors ya wa condition soki milimo ngo basalaki yeba che condition na enani oh avant na ça elo nyoso il faut que na chambre secrète na kata chambre secrète oh il faut na no abima na yo
Oh, il faut na kota kati na yo semence moko ya makasi pour air mobile na zo mona oboye. Moya résister zate. Eza passé. Eh basi père hotel la boye. Nous na posa mobile na ngaka. Nous na posa boye. Andimi. Donc nganga na kati ya temple na zaki pe na moya etumbelo na pembeni. Ewe wo etumbelo wana. Na mona ata nyama moko to tumbela wana. Nyama eza wapi yango? Ote comme il y a ça les embêtants le diable pourvoira. Eh Angela, ni nango sala. Na tinda kiyo, na tunyo. Yo. Na tinda kiyo na musala na terrasse na ngai. Angela ni nango sala awa. Eh Angela, na papa mata ekoki. Misu. Zambe na lola. Misu ya ema efongami. Akombana ke Angela ezali mwana msana ye asalela ke na terrasse na ye. Nzembe na ngai. Gloire à Jésus. Moi sinanga onini. Bébé. Tremble back. Bitumba to kanza ke sila kinzo kande sila note. Monstre mako bimakola. No! Bakima kila nabo ke nyasok. Monstre moko bimaki wana jamais. Yo molimo ya kala. Zwa moto. Bipanyo yo wuti. Et comment ki bitumba. Monstre ye pas tie position de tir. Abani ko tindika. Achaki position de tir. Ezaki moto. Oko kita. Bibelobi. Moko to résister liboso na kombo na Yesu Kristo. Tout genou doit fléchir. Ma bolongo ne se fait quitter. Allez, longo asiko. Et comment qui ne monte. Dala eloko mutunyo se sengeli tiko sala. C'est vrai, okomi ko vivre loko les esclaves na ndaku na yo moko. Libala na yo zo se pela nango susute. Libala ezaka eloko esengo, mais libala na yo komi bololo. Et commis méprisable, et commis dégoûtant. Ozo perdre déjà mobile na yo, ozo perdre déjà mwasi na yo. Comportement moko insupportable, comportement moko étranger ou tu wapi. To banda ki boete, c'est le diable. Pour ça na yo zala kaka aya ko diviser, aya ko panza, aya ko détruire. Mais voilà, le Fils de Dieu est venu pour affranchir, pour donner la vie en abondance. Ezaki esengo munene soko sambela kate soki nano pesi vino na Yesu te luka moyen trouver église moko ezali pembeni na yo luka musala nzambe moko kolanda na ote par rapport influence on église na batonga na étage o yango ndeza ba climatiseur na kati o yango ndeza boye place kaka wapi nzamba ko guider yo sambela nzambe guider ngai na église ya solo bipai wapi am na ngai kozwa o ezali na posa nango. Dans le peut-être que l'église a climatiseur et zamabeo, to batonga bi zamabe nyonso zaka malamu pona lokumu na Nzambe. Merci beaucoup. Glory be to God. Gloire soit rendue à Dieu. Merci à tous les amis à Glive, Botale Fimo na RD Congo, na Angola, na Congo Brazzaville, na France, le Kola Nerline Onia, tous les amis, merci beaucoup, les États-Unis d'Amérique, na Suède, partout. Bolandi ba film Kitoko pe Lengoyo, Nzambe apambola bino Sonia Kabundi, merci beaucoup. Tous les amis à Glive, tokutani prochainement na film ya Sika. Numéro ya Sika Glive azo bongsela biso. Oteyama ki na film oyo. Otutama ki na film oyo, benga na numéro za affiché. Benga na numéro za affiché et les kaka ko biparate, mais benga et Toko sur la malamu. Merci beaucoup. Na Facebook, trouver biso plutôt na Bloomweather plutôt Bloomweather Obed Bloomweather sur Facebook pour la routine de demande d'amis ou bien Mr Obed pour la page d'Abisso officielle et au comment na Bloomweather45@gmail.com. Merci beaucoup Nzamba Pambola Bino. Portez-vous bien. Bye.